soko subi bakoyeba lisusu pamba te eza na bato bayebi deja kotekamaki na moto oyo. Donc elingi koloba boye kuna na kati ya parke wana ezali na ngambu ya parlement na bango. Donc parlement oyo ya Grèce na ngambu wana parke moko monene ezalaka wana, ezali na babana yango na mopanzi mpeza na babar barestaurant pembeni basecteur wana. Soko subi bakoyeba lisusu pamba te eza na bato bayebi deja kotekamaki na moto oyo. Donc elingi koloba boye kuna na kati ya parke wana ezali na ngambu ya parlement na bango. Donc parlement oyo ya Grèce na ngambu wana parke moko monene ezalaka wana, ezali na babana yango na mopanzi mpeza na babar barestaurant pembeni basecteur wana. Bandeko botala ye lisusu ye wana Rafini Tumba, botala ye bomoni ye wana aza kolala te. Bandeko bokosana te ke o basi ya baluba ya pembe basubaka na mbetu. Non, eza lukuta. Bokosana liboma te o basi ya baluba ya pembe ya kitoko bazalaka bandoki. Non, ezali lukuta bandeko. Me bato oyo basubaka na mbetu ezali basi ya bekolo nyonso, ezali basi ya bamboka nyonso, pe bayebanaka. Moko na bango bisuba na mbetu après avoir komela yeyo. Soki tembe tuna moto oyo alalaki na ye mokolo wana, bokoyoka ndenge azali bisuba na mbetu. Yeyo boza komona aza kotika te, surtout lokola sekele na bango ya kosuba na mbetu ebimaki, baza kutu kosakana te na butu, bakomi kolala na moi ndambu pote abanga masuba. Me pamba baza kosuba deja, me awa tokolobela bisuba moko el Belgique oyo tozomona Rafini Tumba oyo ya kofingisa basi ya batu ya pembe ke basubaka, oyo akoki kofingisa basi ya batu ya baluba nzoka basi ya baluba ya pembe basubaka te, baza pe bandoki te, baza nde na elengi na sukali na bote pe basi mingi. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Rafini Tumba oyo alobaka tout le temps aza mwasi ya libala, oyo abetaka tolo tout le temps, abotina mobali moko pana mibale wana, pe akozela mobali na ye akoya bakokontinue kobota, pe mobali na ye atindelaka ye mbongo. Me soki totali malamu comportement oyo tozomona na kanisa, bino nyonso bozoluka bomona foto ya mobali yango soko aza ndenge nini. Boza komituna mobali yango eske Rafini Tumba aza premier bureau, deuxième bureau to 14e bureau ya mobali wana. Na kanisa bomituna kabongo. Pamba te mwana mwasi oyo banda komaki na Turki alalaka te ba restaurant koteka komela, même na ba image ne ezalaki komonana. Même soko lobi sikoyo obenga na Turki, surtout kotuna kutu ndeko na biso oyo amekaka koyemba te to batuna o bazalaka na ye oyo azali musicien chanteur na kati ya Turki, soki obengi ye okoyoka basekele, soki ye abombi baproche o bazalaka na ye bakoyebisa bino réalité kezali ya solo. Rafini Tumba alala te, amela masanga na ndenge ya kosakana te. Inutile tobenga ngo komela agwolo, po ye komela na kogolo eza différent. Ye penza agwolo kwa potanga zo meleza kotia glo glo glo.
Alors tango bakobimisa yango me na toilette te na oya kolala pompe ya bralima ekosa bambetu bobanga te abando chanze bambetu matela pamba bien sûr abando beta nango tolo me bobanga te tanga abando chanze matela boyeba ke aza kochanze mpo talakisa bato teke awumelaka te na matela me mpo na kosubela matela na Turquie asubi aye na Grèce kuna mwaye te kuna tozotekama antuka bato bakoyebaka kotekama soko osubi bakoyeba lisusu pamba te eza na bato bayebi deja kotekamaki na moto oyo donc elingi koloba boye kuna na kati ya parke wana ezali na ngambu ya parlement na bango donc parlement oyo ya Grèce na ngambu wana parke moko monene ezalaka wana ezali na babana yango na mopanzi mpe eza na babar barestaurant pembeni basecteur wana alors na parke wana soko ozotekama soki mokolo wana otekami te motu ate asomba yo to bato basomba yo bakoki koya koluka yo mpe bakobeta mpe lisolo na yo soki achanze motu alobi wana soki nasombi aza bien me ere moko nde kosuba na mbetu yango wana babetaka masolo epuis basombaka basi mosusu mibale mbala moko donc inutile na explike badetail eza nango ebele soki obengi moto aza na Grèce akoyebisa yo yango alors atekama asuba ayoka soni te papa mwana mpe azali sikoyo aye na Belgique toyebi bien ntina atekama eza te mpo bazofuta ye mbongo oyo ekoki po alia na ndako bapesi ye loyer mpe bana bakomokende kelasi ye moko mpe akomokende formation bien sûr ya kobenga ngo kelasi neti azobenga ngo azokende université me eza kaka ndenge moko awa na poto biso moko toyebi baformaka mutu nyonso okokokende na kelasi okokokende zwa formation mpe okomi mutu oleki memi mutu oyo atangaki na kati ya Congo alors kuna bravo me ndeko na biso Rafini Tumba ndenge boza komona wana pongi pa na ye ezali nango mende pompi nde likambo nakanisa bomoni après avoir kopupula kosala succès oyo alukaki asala ya semaine wana surtout alukaki kuto succès te alukaki penza achola afinga le grand mopao na nko na bakanda nyonso azalaka nango ndenge bamemai na tatami te me eza pe na raison soki le grand mopao amemai te po ayebi bien kosuba wana le grand mopao alingaka deja bato basubaka na mbetu bongo te oya kokontamine soki nini nakanisa batémoignage eyokana même bato oyo bazalaka mpa na ye soki oye wana mpa na ye ovanda mpa na ye comme chanteur ou bien danseuse fozala na santé bien osubaka te na mbetu yango wana azalaki mpe na docteur oyo akontrolaka bango sikoyo oyo ya biso Rafini Tumba yango wana bakanda wana azokontinue yango toujours mpe azokontinue bakwiti na ye ndenge amesana yango bokamwa te ndenge boza komona ye aza kobina boye oyo bomoni kaka na baimage me semaine nyonso kobanda lundi ti dimanche mosala na ye komela bolimbisanga kogolo kro agolo kokogolo nakanisa nayebi te soki oyo akolakisa nini basi oyo bamesana kobeta tolo ngai naza na mobali na nga naza mwasi ya libala ngai nabota kaka na mobali moko ngai zola kitoko ngai naza métis me botala mwasi yango azobeta tolo na basi oyo babota bapapa baleki ye na valeur bayebi kolengela ata 10e mobali na ye bayebi kopesa respect na 14e mobali oyo azwi esikoyo batie na ndako me oyo azoloba soi-disant aza kaka na mobali moko wana akipake partout akendeke me tala ndenge aza kotika te meme na baimage ye moko azolinga alakisa vraiment ke soki aza ndenge nini ata kuta alobi te baimage kaka oyo atiaka avant toyoka masolo mosusu biso moko tozoyeba deja ke mwasi oyo aza ya ndenge nini kobanda kaka na oyo ya poto te banda kaka soki abimi na libanda ya Congo
oyo abake ba Kenya ake partout bokomona ye ndenge aza kotikala pe ndenge aza kolangwa soka meli ala sali direct nakanisa moko aregretaka soka sali direct ma bandela kango kwiti nde mutetindaka na makambo mususu yango wana mwana mwasi oyo antuka tisikoyo oyo nyonso alingi kolia ye akolia ye siko azosomba makaka na mbongo te me na bute ya masanga ozana muntuka omemie bisika moko ya kitoko ye pa koko memona muntuka na yo ndia ye me tango akozonga ye nde mutu yo nde mutu akopusa ebongi ozala kaka na permis pe ozala netolomo ya kitoko oyebosala en tout cas pa ya Rafini Tumba akopesa oyo afele pe bokomela bokobina chaque semaine alukaka batu bamela babina surtout zalaka ka mwana mobali po bana basi soko ye kozwa ye bokende bomela bozonga bino moko zala sir akokende te akoprefere agolo na ndako me mwana mobali soko ye kaka ozwi ye soko atali yo kaka monike no kureleki ata ya muke ata courant oyo kopelisa kaka ampoule moko ya moins de 6 watts en tout cas akokende na yo ye wana Rafini Tumba boseka ye Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.